Ils ont tika na panza. Tika na choqué bango. Ça m'a pas cité. Tika na choqué bango. Choqué. Donc, ceux qui ba osala choqué. Que babi c'est qui démarche na yo. Babi démarche na yo sans effet. Nga ba oseka ngate, ba oseka ndese ça. Bon c'est que c'est ça. Nga ba oseka nga ba seki. Organisation nini bongo. Kasi bango ba bibimsi parquet. Na senga nzambe limbisanga. To ba kimi. Jo moi yaki na $1000. Asana eloko ke. Takukuzulu ya pamba. Tabe. Na senga nzambe pardon alimbisanga. $1000 ezaki pesa maki nango wana ti. To se voiler ba faste. Kani ne bimisi justice na biso sa justice mo faible. Kanini kasi. C'est ça kana bango. Bazoki si Bianca qui na pota na ndako ba laki et traitement. Mais muto abimi na justice ba célébrer fête banana parquet ti na ndako. Lobi nango bato parquet ba yekolia ba fufu na ba soso ba lambeli bango ya lumba lumba. Mais sauf que na sai le roi Nezu masala raté. Ça en dit. Il y a la tababilama ba couleur carton première mais ça tout ça on est bandé mais ça oui bon a dit que Zuma la tabilo à carton makasi. Dans le matin à la table bretelle on dit que on va boire parachute. Ce qu'on t'a dit maintenant saliwana et ça il a bien. C'est ça. Mais sauf qu'il y a limité dans l'idée. Ya baba kubo silika boss. C'est aza limité makoko. Aza limité. Ya. Aza limité nango. Parce que on a un scénariste. En tout cas, moi ma fenêtre muso fongola qui est inutile. Il fallait pas fongola. Ya na TV bozo pesa muninga penelo ma. Ça va coup par correspondance. À comprendre ouais muso azoya ça. L'idée à film wana est bien. Mais ce qu'on nani a commis scénario wana fouté. Non. Il y a finga ba Belleville mais nga finga sila ke. Nga na critique sila. Bango bien ba biso ki lelo sila zo finga ma mingi na internet. Eza pona bino. Bala ki sa vidéo on nga na finga sila le kwa bijou na rende nga finga sila ma connaissance. Siko soki lelo Miss Lola so fa na kiti alobaki Belleville afuta bato ba finga sila ba okanga Belleville na makambo ebele vidéo na na zwango c'est ça que benga Miss Lolo Miss Lolo je sais que tu as des épaules carrées na yebi oza mwasi pinza oza rapena teti mais okoya ko lakisa preuve il y a billeté de paie au Belleville afuta kabiso poto fingele sila Belleville tina bato ba fingele sila eza kwa Belleville mo kazo mikitisa ya donc pour Alexis il y a dans la série Belleville continue na bato ba finga sila eza la quoi ozo insulter Belleville dans le babo mais comment les premiers qui nous finga les deuxièmes les deuxièmes même doivent finga les premiers les deuxièmes doivent envier les premiers Belleville ça na eloko kwa envier pas sila ngalo ba à chaque fois on boti tango bota mwana non kolinga toza na kwiti tango seme kota kolinga toza na kwiti ya mibale kolinga te kota sans projet dites banani mais pas ça pas mo bota pas sans projet ba solo angola bota mo ba sans projet. On a bandé dans ce sujet, je mets tout le monde à défi. Ceux qui si la zagi na relation est bien à Belleville, mais elle aussi les mots à Simba papier scénario. Si la pas c'est ça. Qui n'est qui oui à Zalaki on. Mais au moment sortie médiatique à Dibosso Zoom, il fallait sanctionner. Si la za vrai. Soit qu'il c'est ça qui est tant que leader d'opinion. De l'eau, il y a un moment où il y a un leader d'opinion par hasard. Dans la bâtiment, oui. Oui. Oh, le banane, le roi va bololé, le roi banane. Comment on est? Nani Lolo. Bololé, le roi Miss Lolo. Attends, n'a bois qu'elle a un bois caca. Bah, tu vas cancer le roi dans le ville, on va comment on va chaîne. Fima les sous, yo fima. Donc, il va confirmer qu'il y a un bois qui est là. Il y a un bois qui est là. Il y a un bois qui est là. Dès que tu as l'émission, on va comme yo, tu as le banane. Mais bon, autant à combat.
Bon, na mission la batani comme oui. Faut être bololé. Il y a première banque. Zuma, il faut ça na soni ya kutaka komba bela. Maman na ba botayi. Nana yebi kombo. Po bela za mwasi maman na pas za mwasi. Nana yebi kombo maman na. Maman na yeba na. Nde bango bazoya ba distraction ya copie coller ya eloko ya mutu. Oye o profiter nango. Ah ya bani ozo sapi. Faut créer pe ya bino mokoti. Ba créer ba ngote. Il faut créer idée originale. Je mets tout le monde en défi. Nana vanana tendresse, tendresse avec sanga. Ngai tata mwasi ya babakou, tata mwasi bisalu. Nazwaka mbongo na boulevard. Pour la nenga. Soit disant et pas ya ndeko moko famille moko ya sila. Ah. Mais oui. On met tendresse mutaloba na ngango. Voilà ma bête. Tendresse mutaloba na ngango bomuti. Zuma tango sila zaka na citas, mungu Zuma zaka na nganda jika. Zambi. Tu n'expliques Seigneur. Miss Lolo, tango sila zaka na citas, yo zo bula na wenza Livia. Seigneur. Uzaka ndumba kuna. Uzaka wanosa kibula kuna. Seigneur. Dio oyo bato bazo sepela nango somo tango na lobaka ke exode tikanga na beta biloko beta papa tikanga na beta ba pembe na ba droit chemin beta. Donc en tout cas soki na lobi mabebo supporter nga, je pèse bien mes mots et je mets quiconque à défi. Belvi Kandi azana impact azana idéologie. Voilà, entre intention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, en tout cas, tu continueras toujours conseiller la bino Moussala parce que lui bankuna ba ko déraper biso toujours aux lignes droites, toujours pour notre paix sa vérité forme à travers moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Papa Kouloutou des familles Libota, Jerry Kobetox Obomoni Naba, Attaque Wana et Yindaki en tout cas, Onyo soit Panzana qui moutema, Onyo soit qui moutema, pas si. Non, Ibisayo. Bon supporter papa Koutabi asenga pardon te yaloba bon supporter ma munio solobaka. J'ai profité pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X Joyce Magika, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Fresia Kwanza Mwasiangani à papa des livres plus 1 États-Unis d'Amérique. La maman, elle est d'une Mikebi. Ma petite sœur chérie, Eladine Mikibi, ma maman chérie, Claudine Baweti. En tout cas, big dédicace Nabino Mobimba, famille Mikibi Mobimba. Rema Style, Sandra Riziki, Bambo Tebele et pas Nabino Nyo son famille Riziki. Tant on a l'obaka, tozarana papa Kouloutou ya famille Libota, na l'obaka boué. Ndebino mesana kobe ngaye, obaya litutu ya Momanazolo, beauté à deuxième république. Ndé tozana plateau, ndé tokoye ba mituna nyoso biso totunaka. Dieu se peut sabatu to continue to sam sala papa alino soba en tout cas bambote belé pa na yo Jerry Kobetox yeyo tozana na plateau Jerry Kobetox papa Kouloutou famille Libota. Bonjour. Bonjour Exode Mikebi, bonjour na babone nyonso ya Haute Bascule Télévision. Voilà. Et puis merci na yo na ko recevoir là parce que Dio bazolo ba mère Dio. Dio oyo bazo sepela nango somo. Ta on na lobaka ke Exode tikanga na beta biloko. Beta papa. Tikanga na beta ba pembe na ba droit chemin. Beta. Donc en tout cas merci beaucoup. Na ba ndeko tout bazo na biso bazo féliciter Dio oyo. To sel la biloka musala sauf que tozo mité ya biso mi balé to finga mutute. C'est ça. Ah oui zara ki parce que ba comédie ba ndeko na biso. So asali mabe ndeko la lobelaka ndeko ne ko sala ki mabe. Wana peut-être oyo ko kamute besuki wana ye. Donc hypocrisie na bango pe to ya rotalisa. To ya rotalisa bango. Oui. Nga moi je pèse bien mes mots.
Oh, on a comme un commentaire. Je mets quiconque à défi. Donc, tu as un hôtel, c'est la vérité, hypocrisie, mais pas tous les comédiens. C'est ça. Pas hypocrite. Et ça, va comédien, c'est plus un peu minorité. Ah, c'est majoritaire. Au moins, la série, sima. Comment on dirait moi majorité, mais tu gagnes, bango. Gagner bango, hein. Et bien, là, comment tu as hypocrisie. Donc, anti-valère, comme minorité. Voilà. Ah, d'accord. Donc, Bambo te mêlé na papa tigre, manager de l'X, donc HB Media, Oyoto Vandiawa. Donc, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na Darling Love CPI Nabiso. Voilà. Merci beaucoup na Mama Dongoma. Mama Dongoma motema ya fio tingo mo Exode Mikebi. Ah, Exode Mikebi. Na ebisio. Exode Mikebi na dio ngana Exode Mikebi. To ebike olinga ba français Bianca. Mais mikolo mesana pe na dio na biso. Donc couple moko kitoko voilà. Ça ba mbule belé. Mama Dongoma sa ya na ya fio tingo ma comédien. Papa o lelo. Na ba comédien nyonso na na vanda kimia ya fiotingo. Ah, ok. Motema mama dongo mana Swede. Mboka Mariette Kajinga wetu. Donc bambote belé na bango et puis couple soba alino soba exodie. Yebi sape mère Matina. Oya za ngana eto aka côté moko. On yebe na yo pe bo côté moko côté on a côté. Nyonso le moko. Complet. Na côté mususu. La musique tozali. Donc la musique tozali. Donc en tout cas exode ngana za ngawa ngawa question za yo ba réponse za en tout cas lelo to ko ba moi ba vérité parce que ceux qui ba ko yoka te to ceux qui ba ko to sa te to ko landa bango na fimbu le système a kalu fungula. Voilà, merci beaucoup. Avant de to ko na ba question. Est-ce que vous avez dit que tu as parlé au bois comme qui? Ah, na bois comme en tout cas. Tu as bombi kanzoto. Mais sauf que na sai le roi nezu masala raté. Ça en dit. Il y a la tababilama ba couleur kato première mais ça tout on est bandé mais ça. Vous pouvez on a dit que zuma la tabilo kato makasi. Ah. Dans le matin à la table bretel on dit on va boire que parachute. Ah, d'abord à kato makasi petit. Habillé côté rouge. Il côté na bêta rapenza l'équipe. Ah, là tabilo à kato. Comment dire? Ngana kinoa. Na fini ba mbokati te mais yende ngane na relaxer. Place ba te ka jina di. Mais yem abi beaucoup plus ba longola ba mbola na bino ba pesa ngo pa mutu na moko. Ah, boa ki wana. Kasala kele mabiti. Ah. À laquelle il m'a dit famille boto wat bol ngola mamba 5 yo zuma famille bota nini omoni ngolo bien on a moy esuka kana moy famille bota nini bol ngola mamba 5 cause on blague te ye akota partout donc cause on blague te omoni ndeto za to sangana bana msuba kanga mamba kindoki na bumwana ya donc cela veut dire nengo longoli ba 5 na famille botana olongoli te na moto yo boka ili banga mona mebisi moto bato libanga ya tika biloko moto wana soka zo tala yo aye ba ke koto papa ko luta lobi 5 a longoli to sala ngo ko mo age na ye mais waza moto kufati moni sikoyo c'est on a le kilima bona nyonso zuma Zobozi. Zobozi ya Zoom. Voilà, merci beaucoup. Il y a la 5 ans, et puis sur total côté il faut pas longola ba âge. Pour pas qu'il ne batika son na kimeza côté ni. Côté ni. Eza kota baba ko. Il faut pas longola ni baba ko ba 5 ans. Baba c'est ba famille bote te mais baba c'est la bato bazo comprendre le cinéma Congo. On ba na conscience. Parce que ba on ba na conscience te. Ba on ba kenda ko soutenir ma finga. Voilà, merci beaucoup. Film Femme Duplicité et Koti déjà tout le monde qui déjà 4e épisode. Nasi déjà 5e déjà Kotaki. Ils ont ni famille bote bazo consommer ni en plus papa kuto sepela na yo parce que yo yo bisara biso ni ba famille bote bazo consommer film oh madame Belvi attirer sur les marchés. En tout cas non. Je crois bien 4e épisode est Kotaki. Et Kotaki, ok. Au moment où il y a la 3e épisode, il y a la 4e épisode, mais au milieu de la 3e épisode, il y a ce qui singa. C'est Madame Belvi comme un film. Exode, na fondamentalement parenthèse au monde. Au moment où lelo, ndeko na biso, il y a moi ici là.
Obangi? Non, tu bangi pour les années qu'on a biso. Ndeko na biso ya mwasi sila, il faut avandaka atanga madame Belvi. Ya pour la nini. J'aime tala, on a bandé dans sous. Je mets tout le monde à défi. Ceux qui si la zagi na relation est bien à Belvi, mais elle aussi la moi simba papier scénario. Ya. Un film de na de si la siko idée zaïe mais comment scénario. Comment rater? Ça la mise en scène. La réalisation dirigée. Il y a ça dans la il y a ça qui dramaturge. Apesi kaka idée si nango. Parce qu'on a un moment comme moment ya kiangani. Soko lobite, utako lobelo azate. Mi bunde la télévision. Mi bunde la. Mais quand même ba film ezo kende nango bien. Oui, ba film ezo kende bien. Mais soko tali non, tu as le film à Saliwana. Attends le film à Saliwana. Tu as la pinza. Oh, ngai naza mon pandi sango. Fanatique, on a yaka pour ça la différence. Ce qu'on t'a le film à Saliwana, et ça idée bien. C'est ça. Mais sauf qu'il y a limité dans l'idée wana. Ya baba kubo silika boss. C'est aza limité makoko. Aza limité. Ya. Aza limité nango. Parce que on a un scénariste. En tout cas, moi ma fenêtre me soit fongola qui est inutile. Il fallait pas fongolango. Ya na TV bozo pesa muninga penelo ma. Te oza ba coup par correspondance. À comprendre mususu azoya ça. Idée à film wana eza bien. Mais ce qu'on nani a commis scénario wana fouté. Non, so baba. Mon film wana. Mon film wana. Zwango pesa ko madame Belvi. Sandeni. To zwaka tous les deux chaînes na ye. Zo ba idée na surtout. Et l'on a chaîne et qui est pas madame Belvi au monde makam. Donc ils a la mieux qui ou le kikuna. Tu fais tourner faut panza mutu. Faut tourner néron. Venez arriver faut panza mutu. Tala film madame Belvi ça la femme duplicité. To tchara o ucho likarasima. Au moins que mutu asuki awati. Kikuna des fois là ils sont là-bas. C'est là. Donc, si Belvi a venu dans le scénario, il faut que ça puis il na nenga di ni mwezaka donc cela veut dire azo travailler na ye aza limité soki azaka na relation ya bien soki ye moko afongola ka porte te na batu oyo pona libumu na bango ba préféra ko sa relation ya ye na Belvi. C'est la souffrance. C'est la souffrance donc madame Belvi azo koma. C'est ça. Obi Nathalie sert na biso étoile rôle azo jouer. Na comprendre que jouer c'est vivre et subir les événements sur scène. C'est ça. L'incarnation des rôles c'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Ozomona. Mais on comprend na mon abi ti batalé za na mboko. Na lo bien zoka la belle ya madame Belvi. Chambongo o ba caché o ba futa ba Nigérien. Tala mama étoile nenga jouer, ta étoile nenga jouer. Siko na caché mo ka $10 000. On me paye ça nini. Tala papa lo benenga jouer. Tala vient na biso JR, obi ke vient JR. Obi ke na comme mona, on me dit sera no jouer na groupe sans souci. Mais viens dans un mystique. Ozo la terre zo soki bazalaki bato oyo ndenge azojouer wana ana parcelle na ye ndenge ojouer na ana balocataire na ye ana mituka ne arezonaka banigéria baleka biso kaka na bozwi na industrie ya cinéma. C'est ça. Mais siko po toyeba baqualité ya papa JR boy abako conseil la lina faut toyeba baqualité ya papa JR boy faut tomona kaka madame Belvi fala zana na belle. Donc ozomona ke muto o jouer azala makanisi mususu te. Siko soki toyebaki soki ezaki ke madame Belvi asalaki la belle te tonga toyeba ba qualité ba capacité ya batebele toyeba. C'est ça, mais ben découvrir parce qu'il n'a pas joué. Bah kenda mais là je pas comme en dimension on a té. Muto joue par rapport il y a scénario na ba indication scénique. C'est ça. C'est ça. Exotique on a panza. Tika na choqué bango. Et ça tu m'as pas cité. Tika na choqué bango. Choqué. Donc ceux qui ba osala choqué c'est parce que on dit lelo Belvi azo souffrir na ma finga. Ils a pour nani.
ba film à Belleville ezoteya bato. Ba film à Belleville ezobimisa bato na mabe. Ba film à Belleville et rôle ya cinéma ezali Exode. Yo zo sala mwana mwasa bato mabe boy. Tala ekosukela yo boy. Exode yo zo sunga bato kotika te nzamba kofuta yo. Rôle ya cinéma yango wana. Déjà pour avertir, c'est ça. Oui, rôle ya cinéma ezali comme ma bato na nzela ya malamu. Cinéma na mboka soki ekomi comme ma bato na nzela mabe, il faut cinéma na bokata yango. Ah, bolongola yango. Ka o pesa na ba cinéma mususu. Oui. Oui. Oyo bana lokwa ba bolole lokwa ba nani. Comment nani? Eh, nani lolo. Bolole lokwa Miss Lolo azoba ngaba mbwakela nga na bwakaka. Bato bakansaka lokwa na lobila bango yango bakoma kanga chaîne. Mfinga lisusu yo finga. Donc il m'a confirmé que Ezaba mbwakela. Ezaba mbwakela ngolo bana olo bana nani. Ndeto osala émission mona kwa komi o tolo bana mutu mais bo otanga komba bato. Na émission la batangi komba mutu oui. Faut être bololé, il y a première banque pour le bamakamba bongo. C'est bon. Moi si moi il y a 1978. 78. 77. Moi c'est 1978. Ayeko vanda muninga na ye mwasi ya âge na ye assuré déjà venir à bana na ye. Mais hier on va na plateau pour le babuzo bana kombo na ye. Wali boma kazana ba koko. Ozala ceux qui 3 fois coco. Ozali boma. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ndenge ka bo mesana toujours continue toujours na papa kulutu ya famille bota Jerry Kobetox de lo bota ngolobeli Miss Lolo directement et meminga na réflexion moko boye par rapport ya émission to monaki babanda ki basala ki na ndeko na ye lelo boye pona kutuna yo nanu. Est-ce que lelo yo ce qu'il faut, c'est ça que abanda kukanga bato. Ce qu'il faut, mutu ya liboso dans la première rangée, il faut c'est ça qu'abanda. Selon bango, babi il faut babanda. Na madame Belvi parce que yene mutanku. Ce qui ba fingi zabo ilelo. Yé mutasala na mafinga. Ce qui ba encourager bato ba na kozwa salaire pour na mafinga. Eza madame donc muta liboso, eza madame Belvi kokanga. Rolo bani par rapport à wan. D'abord, vidéo dans Zuyan. Ozupe wana. Miss Lolo na zu vidéo. Mais donc avant Rolo bango, yo bi ke babi ba seki démarche na yo. Babi démarche na yo ça sans effet. Nga ba se kanga te, ba se kanga c'est ça. Ba se que c'est ça. Nga ba se kanga ba seki. Organisation nini bongo. Kasi bango ba bimisi parquet. Ba bimisi parquet. Ba bimisi justice na biso. Bazaka corrompu. Tout le monde qui va bêti tolo. Il y a un 50 ans belimbi sanga. Jean moi yaki na $1000. Asana et lokote. Taku kusulu ya pamba. Eh tabe. On a 50 ans mais pardon ali sanga $1000 ezaki pesa maki na ngo wana te. Mais le la justice na biso. Balinga kala bangwata ayoki $100 alengi, $200 alengi ne basala ki makamwana. C'est ça. Lelo na mboka oyo. To se voiler ba fasté. Kanini bimisi justice na biso sa justice mo faible. Kanini kasi. C'est ça kana bangout. Bazoki si Bianca qui na pota na ndako ba laki et traitement. Mais muto abimi na justice ba célébrer fête banana parquet ti na ndako. Lobi nango ba to parquet ba yeko lia ba fufu na ba soso ba lambeli bango ya lumba lumba. Mais mutu na pasi. Mutu na pasi. C'est ça. Donc si ba seki wana ba se kangati ba se kande c'est ça. Ah, mais c'est ça que par monde ba bloro nyos bon ba. Le problème c'est que ngana lobi na soki deux vidéos ya Zuma, na zu vidéo ya Gola moko, na zu vidéo ya Miss Lolo azo confirmer. Na makabela o ba ba bingaka. Ils a belle vie. Te alobi belle vie. Et puis na c'est ça makambo wana ezate bela to kana bela mona théâtre belle. O ba lobi nga bela théâtre moko belle vie. Makombo nyonso yo ko benga ye wana. Yango eza YouTube te. Yango eza entité o ezolandela makambo ni bo sala. Yango ya kuta waka na kombo la binga za yango la tinga za Liliane. Donc cela veut dire ba comment ko finga ba ko na bomba na basima ko kombo. Alors il faut osala ndokina maseke pour oloba makambo Miss Lolo oloba. Na tche communauté internationale témoin. Ta communauté internationale. Na tche CPI témoin. Lelo yo alobi biso mto yana mafinga. Yem t'encourager. Banani ba finga Irsile. Parce que bitumbo be o bango ba ya ko bundisa Belleville. Le Belleville bundana bango te. Ko fingo bango ba ya ko finga Belleville le uta. Uta pas Irsile.
Ah, c'est ça, c'est ça. Et katani tango insila ye matanga ya papa ya sila. Moni ki ande kona. Po ba louela nga taxi aller retour nécropole D. Po yo zara molobele ba. Balobi benga na continent est-ce que oko benga tendresse benga bijou la reine ba kota ba dembela na simana wana te. Ah, ba dembela na simana. Kasi o ko mutu ye moko kolo ye moko mutu azola nga taxi alo babu. Ah, alo bano pe ba dembela. Alo bana nga ke est-ce que oko kotela nga bango te asenginga. Asengi yo. Yo po tanki humanisme. Humanisme ki bo moto. Donc on comprend. Lelo bafinga irsi. Lelo di bakendaka na dina na guerre dinana. Soki to bandi to banozong sa ba vidéo o banani bafinga badinana ba angelu. Siko zela lelo mislo la lobi bato ba lelo soki si la finga ma na internet. Eza pona belle vie. Alors bi belle vie muta futa ka batu par mois. Nga na vana na tendresse na eba ni tendresse ba nozo mbongo na Gombe. Chaque mois. Ah, siko toujours que je mets tout le monde en défi. Nga na vana na tendresse ayi sanga ngai tata mwasi ya babaku tata mwasi bisalu nazo ka mbongo na boulevard. Pona nenga fi. Soit disant et pas ya ndeko moko famille moko ya sila. Ah, mais oui, on met tendresse mutaloba na ngo. Tendresse mutaloba na ngo bongo. Siko biso. Soit disant to futa makambongo po to finga sila. Sila na Belvina aza succès. Nani aza succès, nani aza ba rentabilité, nani aza ba exploit. Docteur solo la sikoto. Koto na nani te ko ma ba journaliste musique. Fallait osala nini pour la nini. Ba preuve zo mona palpable. Donc ngam yambi ototu na voilà limisa ngai. Ba preuve mona palpable. Si dans la film uto leka. Akokyo beta 1 million de vite na chaîne. Abetika ba 50 000. Abeti 1 million de vite. Déjà épisode moko 42 ka 2 jours. Ozomona siko place ke bato ba ya lobela sila ba bazana mawasila ki. OK. Tendresse nga na vana na ye. Tendresse sala F. O tendresse loko ni na tirelanga. Tendresse pona ye, elle savait que nga na ozala baku. Ah. Nenge zoba ya mwana mwa lobela affaire akanisa lokwa nga pe na ozala golwa. Ah, yo va battre kanisila ka yudo. Te basilikela ngai. Donc basilikela ngai bana o na bimisa na makolo na nga. Yo so mona bo imposer papa. Bo pone na papa équipe. Bo pone na papa ka. Yo kuta de papa de ACP la équipe mo siko yebi sanga. Okuta de na saka de frère ya Belvi. Siko soki lelo miss lolo so fa na kiti alobaki. Belvi afuta ka batu ba finga sila. Ba okanga Belvi na makambo ebele. Vidéo na zwango. C'est ça que benga Miss Lolo. Miss Lolo, je sais que tu as des épaules carrées. Na yebi oza mwasi penza, oza rapena teti. Mais okoya ko laksa preuve. Il y a billet de paye au Belvia futa kabiso. Poto fingele sila. Belvia ko lota ba fingele sila. Belvia fa lota ba fingele artiste africain. Ah, bah inédit. O a gagné qui a dit meilleur scénariste Afrique centrale. Koya ko Belvia ti na ba fingele sila. Eza kwa Belvia mo kazo mi kitisa. Ah, ya donc pour élection il y a dans la série. Belvia continue na ba finga sila. Eza la kwa ozo insulter Belvia comme solo ba bongo. Mais comment les premiers qui nous finga les deuxièmes? Les deuxièmes même nous finga les premiers. Les deuxièmes même nous envier les premiers. Belvia ça na eloko ko envier pas sila. Asa eloko ko envier pas batute. Parce que yene mtaza moto gashi. Yene mtaza kumba. Siko ya gola nani na bakutu bolole ya gola. Bolole ya Miss Lolo. Tellement que baza bana moko boye. Moni bana, moni ngalo ba à chaque fois. Moboti tango bota mwana no. Kolinga toza na quit. Dans mon zéme kota kolinga toza na quit. Ya mibale kolinga te kota sans projet. Dites banani bobote mwana. Mais baza bana mo babota ba sans projet ba Miss Lolo. Gola. Babota mo ba sans projet. Zambe. Ko na seki bangwa. Alors bien amningane lituto abia même ba vidéo no na c'est ça. Yeso so ki garçon ana bololé azuma so ataki mobali. Il fallait avancer malobati. Ah, avancer malobati pour aller. Yo monte que mission na ta batangi kombo nanga, ta batangi ngai. Yo monte que moi ko bange côté libango. Ngana osala musala. Osala musala. Ya bolo enani ekoma ya bolo bimana munoko na ngai. Bololé ya Miss Lolo. Na zu vidéo na yo na otinda. Yo capté ka ozwa kaka. Madame Miss Lolo à la barre. Madame, mademoiselle Miss Lolo à la barre. Binga ta madame ti. Madame Anani. Ah, mazana banat. Ah,
Bana na bota bon. T'es aza marié. Marié t'es. Mademoiselle Miss Lolo à la barre. Il y a reprouvé après, il va foutre va faire facile. Mais c'est ça qui est ça, dans le côté, on va continuer dans bango par rapport au balobi qui pour yozo ça nous ça la pamba bon ça dans le côté. Voilà. Ce qui n'a pas qui bien ce qui c'est ça qui est le camboté ici. Et puis bato ba nga démarche makambo esimbate eza bato bazana ngambo asila. Aïe aïe aïe. Mais bango basala la rane mabungu na bango. Si la nda comprendre kata. Oh. Si n'a pas que c'est ça. Qui me qui oui azala qui on. Mais au moment sortie médiatique à Liboso Zoom, il fallait sanctionner si la za vrai. Soit que c'est ça qui tant que leader d'opinion. De l'eau, il y a un moment où il y a un leader d'opinion par hasard. Et tu es ok, tu as un place. Papa, tu parles qui n'a un place. Obi, tu as un leader d'opinion par hasard. C'est qu'on a un leader d'opinion par hasard. Leader d'opinion par hasard, et ça, bateau, son monde qui parce qu'on gérer ma fan à Bangote. Il y a géré ma fan bien. Ah, on gérer ma fan. Leader d'opinion par hasard. Leader d'opinion, il faut ça qu'on a un mot à dire. C'est ça, c'est ça. Zoom Abimi a sali des émissions. Bouche B. C'est ça qu'a monité à monité. Toi, il y a mon peu d'idée, on a monité à monité. À monité. On monite que balingue qui m'y a été. Ah, ok. Alors, ce gars, c'est ça qu'a raté ma cambo. Et qu'a coquille à monter. Et Sili. Le corps de la famille, il va finir à rater. Nga ba ko bingana nga na famille bota na porter ce comme ma famille bota tout. Na ko porter comme ya Jerry Kobetox de ça et c'est de la presse. Papa kuluto longo la donc on a koya ce qu'on a varese siko yoya na la tsa zuma ki boyebi ko finga tenga na yebi ko finga mutu ti aller dans la a ko passe na troisième couche a bengela ba soda parce que tango moi na monoko na bango ça c'est ça qui est capable. C'est ça, ma bende ngwana parce que artiste et comédien balobi que té tour to silisi to tiki ba bloko moko bazu à précaution mais bazo continue et ba continuité comme yo zo mona teke mbwake ma finga ezo bwakama mbwake la peso bwakama ah ya tant be zo ça ba filmer lelo film salami réalité ça m'a na film et ça mi na bomo ya mutu normal ale ndemba ngo bazo ba distraction ba théâtre ba mbwake la nde bango bazoya ba distraction ya copie coller ya eloko ya mutu oye o profiter nango ah ya banini bazo sapi pour créer pe ya bino mokoti ba créer bango te il faut créer idée originale tu peux oui toko sala ngo ce que eloko wana ezaki musique mutu théâtre sala ngo eza normal c'est ça madame beva saki majabu comédie mais yo théâtre on crée pour la visa ya solo te o ya pe ya solo donc ezaka plagiat théâtre plagiat théâtre na kata théâtre si on levo zo ta ya koyekola boyekola te so tali boye mbwaki les ongi sous makasi ah ya mbwaki les ongi sous bobe mbwaki les sili mbwaki les ongi sous makasi ah boba ki bango basala msala bango na bango babwaki zela bango babwaka sambwaki la 100 beva kwa moko ko sa trouble Bolole ya Zuma aki tchango na page kuna théâtre baby bela baby c'était Zuma yo fozaka na soni ya kutaka komba bela mama na ya bota yi nana yebi kombo po bela za mwasi mama na opa za mwasi nana yebi kombo mama na yeba na wapi atanga wapi tina baby atanga na ina mama Zuma atanga to fika to tanzo bateka atanga te mais na lobi atanga wapi asa na ta référence mobo to mwana no po boti bana basi to mwasi na yo to yebi pour bango nyonso baza basi ya finga ba Belleville nga finga sila te nga na critique sila bango bien ba biso ki lelo sila zo finga ma mingi na internet eza pona bino bala ki sa vidéo nga na finga sila lokwa bijou la reine nga finga sila makolo soso ya boye ne ma malembe ba bimi sa vidéo nga na finga sila oyo finga nenga Zuma finga Belleville nenga ya gola finga Belleville nemi solo la finga bala sa vidéo nga na finga sila Exacté. Qualification, na critique et injurté. C'est ça, oui, ils injurté. On est injurté. Bon aussi quoi. So ba français ba mo ba kabole on sait ba comprendre que ils on est donc na bango basa nango balinga balati sango nde biso. Ya on balinga balati biso. Tala couleur, tala yagola na ya on koma yagola ngeka minga mbeli ndoki mana mo na ngai. Tala moi so Miss Lolo. Ventilateur.
Ah, mulunge za. Produit zo chauffer na nzoto. Produit zo tala. Produit ya romoni produit zo chauffer na nzoto. Bino okataka ke mulunge. Matu museza milunge te. Eza produit. Ah ti. Moi eza makasi biso la bino to otambola. Oui, to. Ba se bele boni ba appela ba validateur na mabu. Produit zo chauffer makasi. Soko to tambola ba kete. Atikala na oche pena choko tina troisième couche. Ah bon, donc des missions pardon. Eza passé. T'es au tout makasi non. Eza passé. Mais donc ce qui est kolobaki, faut pas condamner Belvé belé, balingaka ne ba diembela. Bango ba fingi naniti. OK, ba fingi ba tunyoso, tout le monde va payer. Yango zo mona première fois ba tulokwa ba ya gola ba Miss Lolo. Et bonga ba sala makamba bana mibali na ndako. Ah, ba mibali. Nanya kozwa bango. Baza batonga balokoti na lisano ekobunga na lisano tokuta na bar tokaboli moko tokabwani ninga kiboye pa o akiboye mais bozana bakoko ba iki ba ya quartier mais tolo ba par rapport à ma finga o ba finga kakala na o bazo finga lelo ya gabi abe contete et contete ya kala e contete to bandela 0 ya gabi mutalo bien compter à 0 tala niveau malgré compter à 0 c'est maman ouais sili. Et si lui ben il finga man président Lombe moi na mo ba benga soki bishop ata ba chaussure atira cirage te pia to na moi si na ye na nzela okuta na bango ba beta nene o sa poto te ya il pas au finga président Lombe wala pour jui OK non là c'est ça qui moi mo bala nazo finga azo finga papa Lombe azo manquer papa Lombe respect ba ça que mission na moi si na ye moi c'est nazo batté que un jour ba fingi les tata ne ba fingi Lombe ah ya mais ko sa na mobali ya bongo osa et puis osa mobali domaine moko bozo boswani bozo sa na nenga zalaka na osa na moi si émission kasi nenga manquer ce qui président Lombe kutana ba pété boka tata bokilo okuta ata kufi l'état retourna l'état kuta ba pété que mon croit qui siko azo manquer ba respect bon. Ils ont passé. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, merci parce que vous continuez à vous aller très nombreux. Il y a que la biso vraiment. Merci parce que vous aurez un retard du début à la fin. Toko Minasuka vraiment papa Kolo tout mot de la fin par rapport il y a émission et puis bah dédicace au Yassima. Mot de la fin bah tu vas retenir. Zoom attend aussi la Zara na citas. Mungu Zoom Zara na nganda jika. Zambi. Seigneur. Zuma, t'as aussi la Zara na citas, yo Zara na nganda jika. OK. Miss Lolo, t'as aussi la Zara na citas, yo zo bula na wenza Livia. Seigneur. Zara ndumba kuna. Ozara wanosa ki bula kuna. Seigneur. Yo okota na théâtre pour bakisa ba client. Seigneur. Donc, tangu yo pe tangu Belvezo azaki na université, Zuma na nganda jika. Mia Lolo. Miss Lolo na wenza Livia. Oui, wenza Livia. Masina. Ah, wenza Livia au Congo. Donc côté na bango. Côté ma côté la bango, il va zara ma côté wana. Côté ma pela kuna. Donc cela veut dire bino babilo on se boloba. Tozo ka ba preuve. Mais il compte te ya ka bien le bit. Te o ezo compter yango ya sikati. Te soto komi so journée leki. C'est là Gabi, so journée il est. Avant c'est ça. Avant c'est ça. Voilà après c'est ça bango ba osala ngo eza problème te. Ba banga so tali bango wana. Yo moni pela tala mission no mona façon façon. Tanga pena bela la belle vie. Façon eza problème te batanga. Batanga. Problème eza biso to lobi c'est ça. Tu as vu que ose la vidéo. Ma vidéo pe e komeli yo. So ki o salité. En tout cas kataka maboko no kokabula bitumba te. Mais bi ki mambo lita pe le logo yo katsa ko zo sa na logo te mais bazula na malem. Te malem te, il faut pas banda ko interpeller. OK, so interpeller ba ninga mso ba. Il faut pas banda ko interpeller mbala moko parce que bato ba finga malelo bazali ba belvi ba papa la biso ba papa lopé. Bazo finga ma. Donc bato ba retenir c'est ça que ceux qui atikine kama makambo oboye. Depuis place au Soukati. Place au Soukati.
Donc c'est un peu ça. Pas dédicace. En tout cas, Bambote Belé na maman dongo mamote maya fioti ngoma. Voilà. Babanine. Parrain. Parrain nanga. Pour en tout cas tout. Iratete. Marina na mbongo mwasi na monanité. Tout repela na obala. O lukara mwasi ya minto. OK. Na bosi déjà moi 4 casiers nanga. Nanzunga ma famille. Eza déjà. Azobala. Et lukara moi mobala tana obala na retard na moi mobile. Ngalem do bisa mbongo. Mais ba miss lolo nana ko bango héros. Ya gola nana ko soyer. T'adresse ko to kolobate. Nana ko soyer héros. Kalate ba on peut bazo kindi. Na ba ajwana. Ah. Pourquoi faut zoka bana miki pour ba se rajeunir. Pas dédicace pour merci beaucoup na maman Francine Matondo ba moté bébélé. Voilà. Et na pesi mbote na Alino Soba moté maman Tina, maman Brigitte Nkoufi, base famille bota ya Sénégal, ser na biso Lydie. Lydie na pesi ba moté belé base famille bota ya Sénégal. Tata moi sinanga na Nampoi. Mutamimanga na kopo na makamba théâtre mutamimanga na 1997 et pas ya grand pote Guicha Muzo Mbwatala lelo yo chroniqueur molobeli makambu donc pesela ngako kona biso micha Bambote Belé na bosanité la maman chérie à moi si il y a Sylvine Jolie maman Claudine Bokatola sans oublier maman José Lusadiso ceux qui n'a le ma bébé supportenga je pèse bien mes mots et je mets quiconque à défi Belvi Kandi a un impact à une idéologie. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme j'ai dit toujours, c'était Exo de Mikebi. En tout cas, Bino Nyonso, besoin qui tend à Kolanda Biso, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'élève de Casse l'artiste, je suis Exo de Mikebi. Bambote Belé, na ba mouré Nyonso ya théâtre congolais. Oh, Nyonso balingaka théâtre congolais, balingaka artiste congolais. En tout cas, Bambote Nabino, Bambote Belé, et pas il y a la maman, elle a dit Mikebi, ma petite sœur chérie, elle a dit Mikebi. Arlette Sakati, Christelle Mayaou, Bambote Belé, et pas Inabino, Bambote Belé, et pas il y a Batunio, so oyo bazora vraiment tant, il y a Kolanda Biso, Bambote Belé, et pas il y a Angela vraiment Bambote Belé, et pas Inayo, Bambote Belé, et pas il y a Deborah Bosengi, Bambote Belé, et pas Inabino, vraiment, comme je dis toujours, c'était Exo de Mikebi. L'équerre de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.